2023. Isaki na newana que je vis l'apparition de Jésus-Christ dans ma chambre. Après consécration, il y a évangéliste Tiffany Mokwa. Jour à TI et puis à souffler Ngoya, Bakoi et Makamba, il y a l'hôpital, mais comment les gens peuvent tomber comme ça? Et Nazongindaku na bondelaki parce qu'il pas tenté Zaki vraiment vie à prière. Dès temps on a commis servant de Dieu Aya Mati, maman Jamel Bambou. À lobby, l'air azul micro à PC à Sambila lobby waouh, nabosa na ngo teti lelo. À lobby waouh, vraiment l'homme de Dieu est béni. Donc cette église aussi est bénie parce que je vois beaucoup de servants de Dieu aussi. À Memingai, à Episingai, à Epsi papa Mouraza, qui en a un groupe à Tabi. Papa nabosa ni kombo na yema bika na PCO petite sœur nanga. Ba ko sala ke nabosa na kangote ezaki na 2009. Papa Alain Kipoulou, le pasteur Alain Kipoulou, c'est un homme de Dieu qui parle bien de la part du Seigneur. Mais quand on a Papa Alain a lobby, et c'était moi. Pendant que nazo ya dabandi koloba. A lobby moi noisa dangereuse. Azana charisme moko ya makasi. Maintenant ba tout batiki kotala ye. Jean-Baptiste Alobi, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'accès au Jésus. Vraiment, Nazan est mingi que Makamoyo comme réalité. Donc, ça va pour confirmer consécration. Isaki na newana nzambe à la kisakingai comment je suis sécurisé à la kisakingai sécurité dans la spirituelle. Mais j'avais vu, donc, ndenge na lobaka, les ans na témoignage, tu vois que non, mais on ne peut pas témoigner parce que ce n'était pas encore le temps, on laisse les autres témoigner. Je vis Jésus-Christ dans ma chambre. Parce que couple piamé et le baki qui est salaye surprise parce que papa chopaza pe moko aza taché ma casse na couple piamé. Aza vraiment le quoi pays ya na kati ya famille piamé. Alors ayeba kité. Mais na moni année o ngana sala ki prière na nga année o. Ye ayeko ya après voyage na nga na utaki na Afrique du Sud là na zongi na janvier. Ayeko kuta na nga Bitifani nzamba tindinga na lobelo makambo mobo. Oui. Abi nzamba ebisinga na ebisa yo. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bénissons pour ce bon moment que tu nous accordes dans ta présence. L'heure est venue où Dieu cherche ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Père, nous voulons donner ce que tu nous donnes. Inspire-nous et que ton esprit Saint nous conduise du début à la fin. Je t'en supplie car tu es mon maître. Donne, Seigneur, à ta servante Mariam ainsi qu'à moi la parole pour transmettre la vie et non la mort. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ par le pouvoir que tu nous as conféré de neutraliser toute gloire de l'ennemi. Que le nom de Jésus s'élève en ces lieux du début jusqu'à la fin de cette émission. Ma prière avec les actions de grâce, comme dit mon maître Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle que Jésus a prêchée sur terre, que cette parole habite en moi et sorte en l'instant même pour la bénédiction de ton peuple. Je t'ai ainsi prié avec les actions de grâce, nous disons Amen. Amen.
Shalom fidèles téléspectateurs du Nazaréen, ba papa, ba maman, bilenge nyonso, ba mouré nyonso, na ba moureuse nyonso à Nazaré, ba nanzambe nyonso ba sepela kana. Si te ba nanzambe na bakatanga nyonso zala, mi balete, mi salto te zala, ka obele moko. Les Nazaréens, si tu as un Nzambe solo, les Nazaréens 100% christianisés, d'après si bino mbote, mingi vraiment, na ibete ndebo maman Mariam na bitani na bino boza ko sepela po baki batuna ka maman Mariam akenda wapi. Comme je vous ai dit tantôt que ma mission de était Nazaré na Nazaréen toujours et longioyo nulle part ailleurs. C'est que Nazamona té, j'avais dit na émission mon ko le kaki parce que nous a appelé na ba makambo mususu ya Nzambe kaka. Mais à tout moment, occasion que peut s'amélanger, n'a pas banda koleka, y a moins de bonnes grâces sur les lots, n'a banda kolabino, et monsieur les lots, kolanda koyo morote papa, so rozana salo benga maman, zo leka leka na cuisine bana, bola na penda bino se 4-4 na libota, boko pambola ma au travers monsieur les lots parce que na yambeli bino, wabino. O bolinga kamingi leo na casquette mususu ya évangéliste Tiffany moko mais ya bobo mona ete kana okumisa nzambe bobo mesano ndamba sali yona ngangolu mokola lelo tola mukina santé malamu tozo paiement gratuitement to se mouvoir bon to kopesa nzambe onene si ce n'est que koloba nae matondi ce qui ngana rejite za koloba même langage tokei tokumisa nzambe au travers le mbo album Trône il y a évangéliste Tiffany Mokwa. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Nakoli qui était le mbo esali bino bien bon mesano bo sepela kanango vraiment esali susu malamu mingi tope esali esengo mingi na sayo motema ya bande kona biso nyonso en particulier mama Betty Kokelo ezali bongo le mokola mbota mana ye mama Betty Kokelo apenya na souhaiter yo tous les meilleurs du monde et de la partage na yo bongo sans plus tarder na ki retourner vers invité nanga mokolo alelo na pesi nanga si j'étais mais boko ba quoi to kolobela lelo eza ba point mo ebele mais botika kaka branché boko pambolama bongo na keko tourner vers invité nanga mokolo lelo à la personne ya évangéliste Tiffany Mokwa ou aza penza bien habillé à qui j'ai dit shalom évangéliste Tiffany Mokwa. Shalom, shalom maman Mariam Piame. Comment ça va? Ça va bien, servant de Dieu. Eh, ola tikitoko Gloire à l'agneau. Ozonga la penza. Tout est grâce. Le ba moko pona balandi ba komona susu ngano susu na plateau moko mokolo lelo selma mikolo belé penza toza plateau moko tel un mot pour tous les téléspectateurs évangéliste Tiffany Mokwa. Shalom ba maman, ba papa, bandeko, ba yaya, baleki dans le Seigneur. Tika ite nkolo Yesu Masia apambola biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Tika ite to lande mission en esprit parce que la Bible nous dit, il est revenu, il est déjà là où Dieu cherche ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Et je dis souvent que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire en esprit et en vérité. C'est un peu ça, maman Mariam. J'en profite aussi à l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire
à celle que j'appelle maman, je l'aime bien de l'amour de Christ, maman Betty Kokelea, vraiment joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Voilà, l'autre Zakolobela, après consécration, maman Tiffany Mokwa, oh, comme évangéliste, c'est le lot yoboye. Je pense que Bissonio Sobino Sobolanda qui ango mokili mobimba, parce que Nazareth lande maranango, partout dans le monde entier. Attaque au Nazareth, te monine de Calvin Ayaki, de Koivepa Nayaki, Bolanda qui ango, naba site nyosoana, tout Zakolobela lelo. Après consécration, il y a évangéliste Tiffany Mokwa. Évangéliste Tiffany Mokwa, nalingi no bete la ba na Zambeli, surtout balandi nyoso Nazaréen. Parcours na yo Nanzambe. Tu peux marcher na yo chrétien Nanzambe ti de lo comme la consécration le l'évangéliste ezala kindengenini. Ok, maman Mariam, je crois les années tokati témoignage na bandaka ko sala yangai pour to lobela. Témoignage te rozong na maman Tiffany Mokwa. Voilà. To tena no entre parenthèses te rozong la nkala mingi te ko. Paix à son âme, makambo ebandaki na église Salem. Bisika puis nandaki koye pa tante nangai, c'était pour la toute première fois namo na monsel Nzambe, paix à son âme, la prophétesse Germaine Libambo pour nambala liboson kolo aloba. C'était à l'âge de 12 ans na kendaki losambo. Mais na kana la tante nanga parce que moi j'étais catholique, je suis issu d'une famille chrétienne catholique et na momesano nazaki ko kende vacances c'est pas tante nanga yazaki na église Salem que dirige l'homme de Dieu le pasteur Israël Mbambi na Lemba. Alors tant on a commis wana na banda première fois na ekota ki na Monica la servante de Dieu elle avait vraiment l'onction et abanda ki côté premier jour à TI et puis à souffler Ngoya Batubakoi et Rebika Biso na temps na catholique na bi oh vraiment ils ont makambo il y a l'hôpital na zone dimalaote mais comment les gens peuvent tomber comme ça et na zone indaku na bondelaki parce que pas tant ezaki vraiment vie à prière na bondelaki nzambe na bi Seigneur so makambo yo ngana mona kuneza solo kolo ngape na lingina na vivance pe na ba ko isa batu bango mote ba yo kanité eza likita batu ba yo kanité ngape na sanini na expérimenter ango et ndena yako ke d'église ezaki vraiment ezaki séminaire moko ya tambulai na yako kende mais na bossa na kate papa Israël Mbambi azalaka je crois na voyage na ba pasteur Nathan Nizaki je crois l'homme de Dieu l'emsuba na Salem bakola ndanga pasteur Baron. À moins que je me trompe, on dirait ça aux États-Unis. Voilà. On a tous qui na C na kati ya lopango monene. Dès temps on a commis servant de Dieu Ayamati, maman Germaine Libambo. À lobby l'air azul micro a pesi assemblée à lobby waouh na bossa na ngo teti lelo. À lobby waouh vraiment l'homme de Dieu est béni. Donc cette église aussi est bénie parce que je vois beaucoup de servants de Dieu au sein de l'église, vraiment, ce n'est pas possible. Parce que mais il y avait aussi des hommes, mais il y a à détail qui mingi que c'était des femmes au Yamonaki. Et à l'objet, à Moni précisément, 12 femmes au Barosal Nzambe na Bokanabiso. Et dans des zones en Bokateme au Barosal Nzambe. Et à souffler onction à fouler mon pépé tant à fouler ngala ndeko tala na zamu ka biso batu to takana catholique na tant na na tala tala kana bo mwana pe l'air à souffler na moni comme si mon pépé moko ya ebelé et yé vers moi na kangi kit na boyo koya na kangi kit pour mon pépé moi me makinga vraiment na ko na bloqué na kangi kit. Alors tu vas quoi y a lobby le côté langa bango l'excellent bango liboso balexi et à lobby li susu tikali 6 ou bablo moi 6 servantes de Dieu oyo bakosala la Nzambe internationalement bazali awame bazusimba mi ba piclé alors nous avons commis ça ma belle moto. Alors cette femme elle m'a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui malgré Koufa na mona na basi mais une femme d'onction comme cette femme non a eu occasion ya ko monate. Alors à souffla qui a le bina bois qui siko na tie moto na ma belle et puis maman Mariam na comprenate na surtout kaka na komara liboso
C'était un peu ça. Et bayebaka lisakoli tango ekokisami nde bakoyeba mosakoli alobaki pe ekokisami kolongwa wana nazongaki na ngai na continuaki vie na ngai na catholique tout ça. Alors koya na deuxième partie comment le Seigneur a fait que na longwa sikoyo église catholique pour s'intégrer na église des réveils pour na sa marche na nga maintenant na église des réveils. Et comme na zaki mutumona lobarate très calme, ma grande sœur dont je la salue Azan Hollande Dada Ndimbo, moi c'est pasteur nazaki mutumona lobarate parce que je suis grandi na ba blessures intérieures makasi. J'avais déjà dit que j'avais perdu ma maman na âge moko ya 6 ans 5 ans na bungisaki maman. Alors nazaki mutumona lobarate so bino bwana kati ngana libanda so bwa libanda ngana na kati dans place bat bazana ko le kate na oyo kabatu soni soko zolo balanga na olela. Alors oyo ngana landi et pas ya papa alobi les aki moi juste le kamoko tozo ça ne débat discussion voilà mbala moko na noko ça la discussion te na bandi ko lela. Alors abandi ko finga kinga vraiment abandi ko finga nga fingi nazolela. Maintenant tant na lela grande sœur na cité ya bande ko sambela na la louange ndera yoki ke nazolela ya bande ko bima ke l'église ko répétition voilà na bossa na kango te répétition mbala moko ateli biso mbale bale kitozo swana mais ayebi ke nga na lobaka na ngai te nga naza mutu moko ya ko lobate nde asali nini aye ko proposer ngalobi lata bilamba tokindi. Donc il manière longolanga na grande sœur wana to bandako ko discuter na ye na longolinga to kitla to comme une église ya zaki na répétition. Alors ndenge na lobaki que amemi ngai ayebisi ngai ayebisi papa moko azalaki na groupe batabi papa na bosani kombo na ye mabika na pesio petite sœur nanga aisinga kende kuna na kei na kenda ko tezaki enseignement tome 1 na vandi makam na yokaki mkola mama ezaki makambo na yokate abandaki enseigner biso sur la délivrance tome 1 na yokaki na yokitala kanga na zutaki catholique pour la première fois na yoka sko enseignement à l'église de réveil c'était sur la délivrance. Il a parlé ce papa vraiment il frappa kinga. Alors on a yaki ka po bakimisanga makelele bakimisanga ko swana to ko lela mais na yaki kuta na sikoyo na makelele ya Yesu Masia ozaki liloba ibetinga na motema tangu nazongaki nde nazwaki décision fona landa makamna utaki oyoka wana tina suka. Et Dieu merci na landa kiango je crois to umelaka to saraka plus de 6 mois to umelaka vraiment na yoko silisa yango nazui na passé délivrance na yoko zo baptême na ndimi na zo baptême na ndimi nion surtout et na yoko leka tome 2 na sali tome 2 na ngai na yoko sala tome 3 et puis lorsque na mata tome 4 nde na yoko kotika ezaki ka dû ya ba na komaki un peu koyoka soni na temps na l'air makambo ebimaki papa Kutino na papa Ngalasi ezaki au moins ka bazo tchabine misapi bino bana vraiment moni outi et vraiment komaki un peu kotanga soni na temps na bande na kolobate ndisaki ke na yaki kotika aussi na komaki koye kola koyemba déjà. Alors mon quelle langue musique c'est co-typé comme ko apprendre ça et là na yeko luka kokota na église ezaki pembeni. Alors c'était pour la première fois nde na yeko kende pa ya musée Gédéon Lumana tant na komaki kuna pona mbala ya liboso na yoka pasteur ateyi na lolenge papa na ngana pasteur Gédéon ce temps là na bande ko ya kaka koyemba kozonga ezaki na conférence abanda ko sala et na yoka ki vraiment liloba na yoka ki vraiment liloba de nzamba ko sala ke na bosa na kango te ezaki na 2009 pour na mbala liboso papa Alain Kipulu le pasteur Alain Kipulu c'est un homme de Dieu qui parle bien de la part du Seigneur bat bayemba ke belé mais tant ngana ko yemba papa Alain alobi
ayaki retard. Yem tazaki prédicateur mais ayaki retard. Tant akoti akutaki ninga na oyemba. Tant amati ba pesi esika fandi tant ba matisi na cher nga na kiti. Na bimi mo kapsi ma mission obimo albanda ozwa mu pepe. Tant na ozwa mu pepe na oki na micro abelela bi sœur aucho yemba awa wapi. Ba banji ko lukanga zala kakawa. Abi na ote ya te soki na moni sœur wana te. Et ba ke ko benga nga libanda. Na koti maintenant tala kaka il y avait plein de hommes de Dieu, plein de gens, peuple de Dieu bazaki belé ce qu'on a kota. Ce qu'on batune surtout até ya te pour na sœur wana oya uti ko yemba wa et puis c'est ngona ni moi mon boye njoto mikie. Donc tina te temps wana naza ni forme et l'autre côté le papa mon nazo ya kaka bongo ce qu'on batu bazo tala et c'était moi abi pendant que nazo ya ndabandi ko loba. Alors bi moi no aza dangereuse. Azana charisme moko ya makasi. Maintenant tout batiki kotala ye. Ndenge ka Jean-Baptiste alobi voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans l'accès ko Jésus. Mais moi je ne dis pas que je suis Jésus par rapport à l'homme de Dieu, mais juste présentation dans l'œuvre de Dieu, on doit toujours te présenter. Et c'était pour la toute première fois Dieu m'a confirmé publiquement bazo laksanga musapi. Tout le monde regardait ndenge nazoya. Alobi moi na oyo, azo la qu'est-ce que pasteur na papa nangai musée Gédéon parce que mon pasteur alobi musée moni moino aza dangereuse spirituellement bozoyer na pesio alobi na pesio moino zoyer a mwana na yo aza na charisme moko spirituel azali na onction ya foule aza na onction ya foule et puis aza mutu ya population ya monde entier akogangisa eloko ezakatine koganga musée azaya yo zoye. Mais maman tu na maman Tiffany simba na wana ozaki na mondimité kati na église et pas musée Gédéon azali oyaki kaka koyemba na kina nga koyemba bobo mesa ndenge za biso bayemba ye lelo yembia wa lobi oyeme na yaka na ngai na yaki conférence koyemba ndalobi na ngai kende pa ya musée na pesi yoye. OK. Nde na ke pa musée na fukami musée atinga maboko après bisinga yaka. Mbala moko azui maboko atingai. Aibisingai que Dieu te bénisse. Musée tala mwana na yo. Vraiment naza na esengo mingi ke makambo yo comme réalité donc toza wana mpona elekana tina koconfirme consécration oyo na elika kende bakosala mosala malamu mpe kotombola bokonzi ya likolo. Voilà, merci. La cause est mot d'encouragement à l'égard ya mwana na yo azosala fierté ya mwana na yo. Mot d'encouragement tokoloba na ndeko Tiffany ke lelo nzambe honore yo lokola honoraki Aaron mais eloko tokolekana tika koencourage yo na engagement oyo ndimi na mosala oyo nzambe azokotisa yo olekana tika kosalela ngo na ndenge esengeli. Aaron azwaki mafuta asalelaki yango limela ye lipamboli me bana na ye kozala zoba te lokola bana ya Aaron oyo bazwaki mafuta me bayebaki teke vi mosusu ebandaki bake kozwa bamota bapaya eyaki kodetruire vi na bango. Nga na koencourage yo na mafuta oyo ozwi oyeba kotenir compte na yango na kolekana tina kosalela yango mpo emimona lipamboli lokola Aaron. Voilà, nde na tikali sikoyo na église Christ Roi qui dirige pasteur musée on a musée wana bomoni photo na Gédéon Lumana pe ba photo ezali place na bandi ko sela nzambe na koyemba siko na kati na église tozalaki na yo tika ndako na ye kokoma na ngai avant na tika ndako na c'est donaki vraiment na ba vie de prière na komi ko gêné na bondeli ngamoko pe le Seigneur m'a confirmé que c'est lui mon pasteur na bandi kokota na ba prière recherche jusqu'à ce que na yo kokoma na na permanence mais avant oui na yo kokoma na na permanence to yo ko sala groupe ya ba jeune mais avant na koma na permanence maman Mariam na sala ka jeune moko il y a une année na saka jeune moko ya une année na zoka décision na koyembela su nzambe pour na musique pour na mbongo te na komo kende parce que avant ezala ki so kemba na ba zel ya ba musicien des alaka avant na yemba bo pesa ngama coupage bo sala nini na komo la ke je ne gagne rien OK boye obeti ba makolo ozwe le côté
Blême tout ça au Seigneur, bah au cas au Seigneur, qui n'est pas cause de décision, je vais servir le Seigneur en tremblant, avec crainte, na s'est décidé na kota na makamwanzam. Nde na ki kotala na mona ki na premièrement na libota la ngamu tako sunganga te parce que na tala ki na ko sunganga na libota zate est-ce que ngapi na ko appelle mutu moko pe ya libanda est-ce que na tali famille na nga je vais vivre personne ce qui lié soutenir que aux décision na sala marche avec Jésus-Christ et puis na zwa ki ba décision mo ezaki ferme o ya vie na nga o na ko salate o na ko simbate o na ko salate na s'intégrer na vie à Jésus. Alors pour sur ces na sa ki jeune moko ya inane ezaki jeune évangéliste jeune ngo ya kozanga kuboya kolia o jeune ça na bon modèle bele inane wana ya ndenge nini non ezaki jeune parce que nazaki na mbetu na nga ya bien alors na lobaki ke na otikala kolala lisuli kola mbetu wana te na kolala na ciment. Okay. Na kolala na ciment mais na kata inane wana chaque semaine nazaki na mikolo na liaka te na ponga zaki muta munene ma Mariam nazaka vraiment munene oui je nalobarango je crois aussi c'est parce que ba jeune il est qui un peu trop ndé au moins pe nzambe ya pesinga taille mususu taille yo so muta monia ko ignorer mais soki oye okuta na makambo Yesu masi ya chana kati nanga donc pour cela msuta yani balingo bandoko sabatu munene nazaki nango alors maman Mariam na se donna qui pendant ces une année na bande kula na mabele e zana ne moko te nzamba lobela kinga lokola ne wana e zakina ne wana nzamba yakopesa ngai Isaïe 43 Zakina ne wana que je vis l'apparition de Jésus-Christ dans ma chambre. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Banazambe, shalom, 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 Nabi Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, et ici, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis qu'il y a un combat, ils ont qui bamakamolaki belé peut que vous décourager battu mais comme à 7 ans déjà quand même les gens basali grâce et chez le papa la témoignage nana mona na mdikamotela les anare c'est pourquoi na lelo na bika na koko le kate même si on a l'équipe pembeni même si on a kotala batu mais na bika wana les nazaré za wani fona le kawali na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Moukissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi. Des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, tout couper ça dans le bateau. Grand concert, vous allez gratuit, 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table sainte, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors binoba na zambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obo landa biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous mona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Local les Nazaréens et produire batu ebele et bimisi batu ebele basal ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya on to senga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazariens bo soutenir les Nazariens na nyonso Nzamba pesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango à partir compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo et batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto zana besoin de soutenir nayo ba numéro ya banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servant de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo et vraiment ekosala malamu et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle afin que des grands humains réussissent afin que tout rendre dans l'action de grâce.
na yo moto pe simbon na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga le Nazaréen na livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que nzambe afuta yo nzambe a récompenser yo surtout nzambe s'intéresse ka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba am comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et ozala malamu po ba recevoir mbongo na yo soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo numéro yango wana ya banke banda deja kotinda nde nazoloba botinda mpesa tinda nzambe ya bishima nzambe prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Izaki na newana nzambe alakisaki ngai comment je suis sécurisé, alakisaki ngai sécurité na nga spirituelle, mais j'avais vu donc ndenge na lobaka neza na ba témoignage ba tumusu ba pesaka tu vois que non les appels n'a pas expérimenté ma caméra surtout ça la caméra on ne peut pas témoigner parce que ce n'était pas encore le temps, on laisse les autres témoigner. Je vis Jésus-Christ dans ma chambre apparaître dans la chambre nangai nazaki na se na mabele na prier et na bossa na kate na salaka na baki ke na ne inani wana mais je crois baleki na nga bazawa na lobaki na obimate pendant 3 jours ba omona ngate na nika munoko te na sokola raté na sala kelo te na mikangela na kati kuna na bafongola porte te nyonso na sala ka na kati chambre na bimaraté je prie seulement na priaka et na bossa na raté na bimaka na minuit tant na bimi na lataka na zipaka drap je crois ba leki na bazaki na salon là na bimi ba gangi Lazare la bimi donc c'est juste en riant mais na kati c'était pendant ces 3 jours là que j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître na porte ya chambre et je voulais toucher Okoko détaillé évangéliste Fani moko le monaki lolenge nini. Gloire à l'agneau, na monaki il y avait une forte lumière et apparaître na porte ya chambre ngana lala ki na mabele na moni lumière et beti ngai et tout d'un coup na linga ki natala et comme on le kotala maintenant lorsque natala je ne vois pas elongi mais je vois que c'était un homme et image ya moto wana mama Mariam na boye na koko détaillé te mais image ya moto wana ezalaki image moko oyo ngana banoko sentir epesa nga joie mais j'avais la joie pas seulement de voir mais de toucher. Je faisais l'effort mama Mariam na bina ndoto te comme ça et je faisais tout pour na kende na toucher image wana oyo paraîtra ki na chambre nanga et il y avait une forte lumière et zinga qui porte. Donc je n'alobeka na kumisaka nzambe parce que et apparaîtra qui na porte ya chambre donc empêcha ki mkolana qui que ce soit à côté de la chambre donc à bloquer chambre yemoko et surtout qu'il est la porte de brebis donc yemoko a terminé la porte a bandi ko luka na pusana na simba lumière wana mais na bande ki kokokate ezo beta ngai kaka mais après un moment je vis au moins makambo nzambe spirituellement ils a tellement compliqué et qu'il a bon moto o ko expliquer te mais makambo na mona ki zanga na muto mais ce qui na lobina relatango boye nazo koka yango te et ce que je retiens image wana tango na koka ko simba ngote na mona ki moto o na mona ki wana ayebisi ngai atie boye aningisi à sourire ayebisi ngai que je ne pouvais pas lui tenir et puis phrase ayebisa ki ngai ayebisi nga je t'aime. Wow. Je t'aime, pouf. Et puis image Johanna disparaître. Donc c'était ça, Nabimaki joyeuse, les 50 na cause de décision et que après une année natika ndaku et parce que comme je commençais à beaucoup prier et comment on s'appelle ma kelele na ndaku. Monica papa za catholique, et tout bazaki catholique et que yo comme une église de réveil, je priais et quand je priais ma Mariam et batumsu ba komona lelo eza makambo 5000 lelo te
eza makambo balosambo akala ba formation akala ya David na Zamba mutu azalaki te mais obomoni ka Goliath akufi bozomona ka Goliath azokufa bino boyeba te makambo ngi bandaki wapi bandaki vraiment na Zamba. J'ai eu le temps, le Seigneur m'a formé kokendaka église tout ça pendant une année wana nabo salaka te. Un jour, na inani wana kaka na yambaka minanga moka témoigner on peut déjà mon ami Sadou dont je salue en passant. Ayaki akimaki pana bango, azwaki moi problème, akoma ko vendre pana biso pendant quelques jours. Tant aye amona kaka na lala na mbele. Mais ya lala liko mbete. Mais tout na bitifani. Mais ezanini mbetu munene olala kana se pona nini? Yazaki na vie de prière penza te na tawana. Ngabi non na lala na ngai kakawa. Abi tifani oluka nini? Ozoluka nina bien longa mo pe na oluka na oyeba te mais na omona kaka funa luka ngoka awa et vraiment ezaki pe parmi babiloko yemoka lobaka lelo koma vraiment na kati ya bien makambo nzamba koma même ko interpréter pasteur akoma pe na jeunesse konza jeunesse abi eza parmi biloko yo amonaki et fortifia kaye akota pe na makambo nzamba. J'étais encore trop jeune nde na bandi na tikaki ndako Dieu ya ba makelele ba pande ko comprendre ngate na ndako zo tila biso makelele boyina bona tikaki na abandona ki ndako na kokota na permanence ndé na permanence tout ça qui groupe moko ya ba jeune. Je vois là mon frère Tonton to ko créer groupe moko ba jeune oyo fallait to bondela ka pour l'église to kindaka bangomba to kindaka ba Zamba na yeba pona mbala liboso to kinda Zamba to bondela pendant 12 heures du temps non stop. 12 heures du temps non-stop. Donc, bozo bonde là et puis bo katate pendant 12 heures du temps. Je passais du temps pour ne pas être moulaï lent. Donc, je passais du temps avec le Seigneur. Le Seigneur a eu le temps de me former. Pas seulement ça, leur grande sœur a accueilli poto a tikakina qui nous secondé na une église. Koyembaka na kome kokende koyemba l'église wana jusqu'à ce que bazwa. Alors dans cette église là et comme akina ne wana kaka ba prophétie on nzamba wana ko pesa ya makambo lobby même pour la musique même pour na musala ministère le Seigneur parlait aux gens ba preuve ezali na kome ko côté na balabala na semli ki wana na kolamuka na telemi na balabala na zotea na bopito na okende kotea wana les Nazaréens za ena noté donc ba mona kama maman Tiffany lelo na zokende ba balabala kotea na bopito ba kotea tout ça. Donc c'est un peu ça. Bref, j'ai eu le temps avec le Seigneur et d'autres témoignages. Et en passant, c'était à ce temps-là que le Seigneur m'avait donné Isaïe 43 na jeune une année. Bref, c'est ça, ma Mariam Kino Lelo. Nzamba yeko bimisangai ak memingai Kazarima. Aujourd'hui les Nazaréens, aujourd'hui évangélistes. Donc ça parcours mon moulaï maman tous dans l'émission moyen ko le bizate. Bref, c'est ça. Oui, bref, c'est ça, évangéliste Tiffany, moi, tu remets ça dans la carte, tu mets ça dans maman Tiffany, seul, mon Québec, tu vas comprendre quand évangéliste, et Zandé, il y a Mikolo. Mais comment se fait-il que parce que c'est dans l'année parcours normalement, au Bandaki, une église catholique, au Yepa, au Leki, moi, une église Salem. Dans Salem, les acquis, juste en passant. Oui, au parce que ma tante était là. Dans louange, mais c'est aux qui va faire missima. Et puis, au Yekoya, dans l'église Christ Roi, et pas il y a musée Gédon. Notre petit mot à passant et tout le monde se retrouve quand na ex et bisikani ba consacré qui c'est arrivé comment on se retrouve na ex et pas pasteur Moïse Piamé. Oui, après long moment maman Mariam dû à toujours quand on parcours ya makambo nzambe nazaka na ba principe na ngamoko on a banda na lobaki na zwaki ba décision na lobaki na kokoti kangote za biloko na bisa nzambe et ça je ne peux pas faire pour toi. Alors, c'est que j'aime pas dans les choses de Dieu, c'est l'aventure. L'aventure, j'aime pas. Et ça, je préféré à Bebani Nanzambe, Matikali Malam Namutu. Aux hommes, je suis chrétien, lui, tu dis, Boswa Likambo, na Beba non Nanzambe, to bongisa. Mais Namutu, ngane na bongisa. Alors, moi, chez moi, c'est le contraire. Je préfère Malam to Silani Namutu, mais Natikali Nanzambe. Donc lorsque nous donc je garde ma sanctification avec le Seigneur, mais je laisse. Alors j'ai passé un bon moment dont je m'étais décidé, je vais servir le Seigneur
seul. Seul, pourquoi? Avec mon papa, on a eu le temps, mon pasteur, temps de conversation. D'abord, ils ont dans nos milliers na komaki moi moulai. Et puis, il y a qui cause conversation à papa, lui juste en passant, on a dit pasteur, papa, tu restes mon pasteur comme parce que nous avons appelé ça na Christ roi. Ma pesa kinga et pas à musée Gédéon. OK. Voilà, donc nous devons faire la différence. Aïpsa kingai qui na pesio papa musée Gédéon. Ma pesa kinga église Christ roi. Alors lorsque le Seigneur a commencé il y a qu'à faire marcher papa nangai et créer qui moi jalousie na église na bandiko tozalaki zalaki na bango moi ka bozaki mais yo bandu sala moi pas te arozonga kaka oya kaka na biso akokita kaka bon étant peu bon moi na cause de conversation et puis papa constata ki yango et que l'église ekotaki ya moi les biso ka ba congolais tozalaka na que papa nazo se sentir sous à l'aise et je dois servir le Seigneur seul. Na se concentrer na katia vie à sanctification na tout ça et que tu restes mon pasteur. En tout cas na bon terme na papa il a médime ba offrande na ngai ba action de grâce na ngai ana nyonso na nga mais ceux qui passent à Monique na Nicolas pas à kalem so la muki ya kotindelo voice sa salidité ya apesio image ya prédication moko ba tindelio. Et moi j'étais resté parce que nabo aki ko kende ko yinga na l'église ko bebisa. Donc comment c'est le système SM voilà. À la maison. SM parce que au moni ozana na zaki na millier parce que na colline na sali marche na Seigneur au milieu des hommes de Dieu. Au milieu des hommes de Dieu vraiment dans lobate ke na yebi mingi mais na boaki na ngaka natika na lebaki natika la vomi natika na sanctification na ngai et na banga ka basala nzambe mingi moni na respectaka basala nzambe ba banga ka nzambe voilà je m'étais dit na zanonga moko na mona nanu na continuer marche avec le Seigneur seul et c'est ainsi na 8 ans et belé maman Maria Mirozala nanu nga moko na nzambe je lis la parole de Dieu. Je fais mes recherches, je prie, malgré les Nazaréens, retraite, la retraite à maman Mariam, donc c'est un peu ça, mes prix. Et puis, lorsque na se retrouva qui, il s'est fait que j'ai passé des moments un peu naleki na moi valer moko bamona ka maman tu fais une émission mais le Seigneur a kolisinga na côté isanga na ba makambo du jour au jour le Seigneur a enseigné nga bref na se retrouva qui na ndako ya papa Moïse Piame alors aboya qui à ce que na foutela alors qui na tu dois rester chez moi qui est le mari de maman Maria Piame alors na tikala ki na ndako na bango après ko uta Bukavu couple c'est décidé qui nazala comme grande sœur na baleki na ndako. Moi je ne savais pas pendant que j'étais là l'homme de Dieu m'observait abane kota là alors na kati ndako na kenda kuta papa Moïse azali pasteur dans une église oya sai la kanzamba zaki deuxième pasteur en église wana vraiment à proposer kinga et kina koma osambela kuna. Mais lorsque Naya, premier jour, Nazunga Nabi Noma Maria, je ne me vois pas dans cette église. Vaut mieux je reste seul. Na stika la can option na lukaranzambi kandinge na lukaranangai. Mais l'homme de Dieu, moi je suis surprise aujourd'hui que l'homme de Dieu a observé pendant tout ce temps. Observé mon isozo beaucoup la moi si faut talaï. Atalinga na charisme ya bana basi. Ndenge moi c'est azalaka beti saraba papa mitema atalinga il lui-même a dit il a eu plus de 4 ans à observer ngai marche nangai est-ce que réellement je craignais Dieu est-ce que na ba question azalaki nango et aujourd'hui nzamba ye kotiaka ta motema ya mosel na ye asala marche na ye et que nzamba sa yibsa ekala ka opesa ye esika. Aujourd'hui, ex-Botami qui dirige le pasteur Moïse Mpiam maintenant l'ange de cette église. Moi,
parce que ce n'est pas parce qu'il est mon papa et que j'étais dans sa maison, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus avec lui. Il avait permis à ce que parce que Zaki n'a pas le sambo na sambela kinzambe pour l'année où na ebisa kinzambe année 2020 Seigneur na 5 blocs 5 wana kolo otanga la biso 5 blocs ako kiselanga yango 5 na année 2020 na ebisa kinzambe Seigneur pesangai ndako. Lorsque na lo bandako, je voyais aussi l'homme de Dieu qui et que le Seigneur devait toucher le cœur de son serviteur pour qu'il libère. Parce que à chaque fois moto na koma ke monango e bandaki ko permettre nga na ba course mususuté. Na ebisa ki Nzambe apesa ngai le bureau ya les Nazariens sika. Na ebisa ki Nzambe apesa ngai ministère. Mais c'est Nzambe à définir ministère nanga. Si réellement il m'a appelé, na se référera ki na makambo yo maman Germaine, est-ce que Nzambe okana ki osuki sanga aw. Définir ministère, si réellement tu m'as appelé pour d'autres choses. Définir yango année au 2020 et puis wana kutu papa Moïse a bandi na ye exaté. Mais moi je fais ma prière et j'avais dit à Dieu apesa ngai église na yo ki poster ko kende ko siéger ko fanda ko yoka maté dans une église l'année 2020. C'était ça. Moko na boyi nanga ko loba yango isa X isa yanga moko na bisa Nzambe apesa ngai na mitano wana mama Tiffany. Combien c'est concrétisé? 4. Hein? Avant aussi. Et tu moko boy kotanga wana. Moko na boy. On est la tinzo toté. Ah oui, c'est Zaki prière. Ndé papa Moïse là abandi église. Na kenda kingulungulute. J'ai eu le temps d'abord de prier avec l'homme de Dieu. On a eu le temps de prier avec lui. Et na bandaki. Le papa est domaine à l'église, papa bandi. Mais à un moment donné, je me suis dit non, je dois demander à Dieu si réellement à Bingingai na zala l'église wana. Je priais le Seigneur et ba message de partout, de partout, même l'homme de Dieu et mon baïbissier et ngamoko, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans l'église exa qui dirige le pasteur Moïse Pierre. Mais voilà pourquoi le baralaba Nzambe rencontre union surtout ils ont négligé. Donc tokutana ki na papa Moïse, tokaisa ka tokutani parce que c'est moi Nengai Nazaki certifié à les Nazariens, na kaisi ka papa Moïse Azaki partenaire nanga, ils a couple oyo na koloba makambo couple na et salelanga te ba moi kaka ke na lobi ki na lexaka na leki na ndako na bango. Mais je hormis ça bazaki d'abord ba partenaire nanga. Nazoye ba na évité si je peux dire les couple otala ka couple nzamba 5 bino ba bengi sanga na ba voyage ba futelanga ba billet na kenda yepe boye enveloppe na ba bambio moi 1000 et kotipe na poche yepe sepeli mais nzamba ebisinga a renversé rôle. Donc, Azurol Pina renversé. Aujourd'hui, le pasteur Moïse. Voilà, en tout cas, si tu as des détails, tu as 2 heures d'émission. Je pense que Bolandi éclaircissement Malam Dengue, évangéliste Tiffany Mokwa, a petit parcours jusqu'à ce que va consacrer dans moi au que maman et Tiffany Mokwa, tu peux évangéliste Tiffany Mokwa. Tu savais qu'un jour tu allais être consacré parce que la consacration, comme il y a des négociations, hein? Au bétala qui ango copté topé hein ils allaient peut-être que aux allaient s'attendre nango dengue te monnaie za ko réaliser mois passé na bon moi na yoku. Oui, Dieu dit à Jérémie, je te connais avant que tu sois conçu. Donc avant yo zala ngana ebaki et donc na benga ki yo banda libuma mama na yo. Soki ngana koka ko zala na boye bité nzamba zaki na boye biwana ke erozala boye pas nzamba za surprise te nzamba yebaki. Mais quant à moi nazaka na boye bielo ko nzamba tia katinanga. Donc je connais mon identité. Je connais mon identité, mais je ne savais pas place na kozala située. Mais je savais que j'ai des promesses que Dieu m'a donné. Alors, je suis resté comme Habakkuk à mon poste
J'attendais jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser pour couramment réellement ce que Dieu attendait de moi, ce que Dieu voulait de moi, ce que Dieu pensait pour moi. Alors, na poste nanga koyeba ke na kozala évangéliste, non, je ne savais pas. Mais je prêchais la parole de Dieu. Nazalaka na bolingo ya musala na nzambe pe na lingaka musala nzambe mais ya koloba ke na yebaki na évangéliste te na beteli yango pe copte on négocie répéter mais maman Mariam nga moko nan papa Moïse ayebisaki nga te ke a consacré nga et coïncide que lorsque nazui mon cas na retourne en nzambe si réellement bengi nga na église exa Moutali boso ayaki ezaki apôtre Chopa akufitaza vivant. Apôtre Chopa ayebaki te ke papa Moïse abandaki église. Parce que couple piame et le baki ke bosala ye surprise parce que papa Chopa azape moko aza taché makasi na couple piame. Aza vraiment le quoi pays ya na kati ya famille piame. Alors ayebaki te mais na moni année o ngana salaki prière na nga année o ye ayeko ya après voyage na nga na utaki na Afrique du Sud là na zongi na janvier ayeko kuta na nga bitifani nzamba tindinga na lobelo makambo mobo oui abi nzamba yebisinga na yebisa yo na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saka fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc de tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na nesalamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Batikali to batikali. Batikali to batikali.
Satana zana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un épisode galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au futi mbongo tu na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence mo ifungami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la porte à Kosunkayo, à Ozuka Bloga Golia. Eh, maman Nazareta, Nzamba Pambola, Yabaxi Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareta, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, on a un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.